aussi. Pourquoi faut-il avoir la mindondo avant mandat ici là comme nungu nungu bato ba comme contre la bande nganga pourquoi Ndeko Clément Kankuyo ko yebisa na matoi to meka ba muso ba misi livre to ça la révision constitution muso ba misi na sima muso ba misi cycle infernal ya ko bomba chef d'état et sili lelo to na muto ko sala ngako pesa exemple wana lelo parce que mandat ne zoti en 2016 ce n'est pas quelque chose de compliqué to senga nde Kabila ngana zo senga chef de l'état aza muto aza na mayele mais bato baza na sima na yo bazo ngo perdre ba avantage na bango te nde baza ko yebisa na matoi to meka ba muso ba misi livre to ça la révision constitution muso ba misi na sima muso ba misi zana si sa place wana Ndeko Clément na ko sita na momo ko si sa momo muso ba misi na sima wana obiso to zali majorité extra parlementaire tolingi papa tolingi na mboka oyo lokwa ezaka na poto mutu mandano esili yambani na bato toza na monde moko ya démocratie toza lokola ba républicain ngai na kosepela mingi na moni na Sénat ndeko Joseph Kabila soki nzamba salisi ngane na comme président de la République na mboka na ndako na zoko tala ye soki za mutu mususu azoko ko tala ye. Mais pourquoi faut-il avoir la mindondo avant mandat ici là comme nungu nungu bato ba comme contre la bande nganga pourquoi Ndeko Clément Kankuyo yo moko chiko lo basika ke mi kitisa nzamba tombola yo moko pe mi banda ko mi kitisa zonga na kati ya concertation et ko sala yo pe pamba to ali kombo monene na kati ya mboka na biso Congo pona nini la politique à spectacle était ozaki na kati ubimi spectacle devant peuple congolais boko sakana na peuple wana oya pesa bino mandat na parlement oyo asali ke lelo bino bovandisi ba parti. Vous êtes sur Demoukwata, DMTV. Merci de nous avoir choisis. DMTV Live.